Erli Chikeva Kimbangu TV chaîne na makambo nango. Ah Erli Chikeva bagaga ya solo ba émission ya kitoko. Erli Chikeva Kimbangu TV. Erli Chikeva Kimbangu TV. Yango nakei yango. Nakei yango yango. Mama ye. Ba chaîne kotala yango. Ba tete ya kitoko. Ba film ya kitoko. Erli Chikeva Kimbangu TV chaîne ya kotala. Erli Chikeva Kimbangu TV kati bango ba oba. Indi awa kaka na Erli Chikeva Kimbangu TV balobi information ya solo bobando zongo pe awa kaka ndenge bozalaki kozwa bozozwa lisusu tozongi avec force dossier sur dossier balobi na Kinshasa zanga ya kolia zanga nyonso kozanga mega te kozanga connexion te po butu na moi ba problème ezangaka te awa na mboka oyo tolali kaka tolamuki boye ba chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous allez recevoir cette analyse par votre humble serviteur. Donc, tolali tolamuki dossier ya Karine Mokonzi na Jimmy Belaou, en même temps grâce te mopé aza inclus. Bon, dossier yango ndenge tomeki ko analyser yango très bien. Ndenge to analyser yango to comprendre que eza nango eloko ya sikate na monde ya internet, na monde ya YouTube ya nango eloko ya sikate. Lelo Jimmy Belaou azoloba ke alala na Karine Mokonzi ba position nyonso soki zemi pe azui soki pe robota me da babota. Kaka tomoni Joel Show pe azoloba ke non Jimmy Belaou wana alala grâce temo et puis apeseka $100 akosa eke na ke obimisa mbongo na banque so na bimisi mbongo na banque na oluka yo nzoka ezalaki lokuta donc aliaki grâce na 24 ndenge balobaki balie na 24 balie na promesse ndenge tomonaki tantine na biso apesaki 15 000 francs babisi efuta na transport koma ndako comme ça na osala le transfert nzoka koliama déjà na 24 yango wana basi kitoko bazoliama na 24 grâce temo aliami na 24 lelo Karine Mokonzi touta komona abalaki aboti e bakabwani na mobali yango tomonaka pe ndeko grâce temo abalaka o esalaka pito pale awa bato ba félicitaki mais libala yango esalaka soki 2 mois ou 3 mois si je me trompe pas ndenge kaka tomonaka mais en réalité des choses bandeko na biso bazolingana mibali bazobala poka bamisusu bamona non libala eza likambo kaka bato bamona te libala eza likambo ya vie mobimba en tout cas biso toyaka mpona polémique te mais toyaka po topesa conseil likolo ya babase oyo ya bozoba oyo ezobebisa monde internet oyo ezobebisa communauté congolaise naye nanu kobanda epai ya ndeko Jimmy Belaou Jimmy Belaou soki Jimmy Belaou Jimmy Belaou yoka très bien nanu omoni famille na yo ebele pe bao souffrir bazali oza pe parent nayebi te soki oza na bana soki pe oza na bandeko babota bamona lelo na YouTube kombo na yo bazotanga ngo ke olalala bafi ya internet esalaka bino no nde nini Jimmy Belaou esalaka bino ndenge nini oza parent oza na famille bamonaka batangaka kombo na yo ke non alala na mutu boye alala boye. C'est pas poli, c'est pas propre quand même. Et on a bientôt là pour mon avant que stopper non ma diffusion et émission YouTube na Kinshasa parce que Buzoba l'équipe trop na Kinshasa. Biso ba congolais Buzoba l'équipe trop. Car les mêmes YouTube ba comme ba millionnaire mais biso to ba sara nde Buzoba likolo ya Buzoba. Pourquoi maramba boy? Jimmy Belaou oza parent, oza responsable, je ne sais pas. Mais tout monsieur baolo boza deux fois wana itali bisote parce que deux fois déjà monde na bino et ça déjà monde na bino bisoto okota ngote to confirmer pe ngote donc na lobi bino na lobi yote mais na bieza monde ya bino bato babezi donc c'est ça alors mais qu'un peu ko soigner réputation na yo et baby ces derniers temps na internet ko bimana mutu bobimana mutu esila
pourquoi kozongisa yango lisusu en mode? Pourquoi qu'on réactualiser encore buzoba mo eleka? Peut-être mutu wana pas comment marier. Et puis combien de fois ba fi internet ba otikala ko bala vraiment te ke ba vendre à l'aise na mabala parce que ba nostalgie et ba ndobima du jour et l'autre. Car bande ko abasi to mona na ba internet ba mensene ebele baza na ba video na bango ya mitakala na ba téléphone. Biso to vanda na mutu moko azolakisa biso banidité bafi ya théâtre na ba journaliste. Un jour bakobimisa ntongo akobimisa yango etombe ke yo ndeko osalaki makambo wana ye obala me ntango ebima ekokaboli na mobali na yo ekaboli na babelle sœur na yo yango balobaka mabe tosalaka lelo lobi bana biso bakomona yango lobi bakoko bakomona yango bamona un certain koko Jimmy Belau koko na biso azalaki moto alalaka na bafi ya internet. Est-ce que wana eza lokumu ya otikela vraiment libota na yo? Est-ce que ça le coup yo otikela bana na yo? Eza pasi. Et puis ndeko Jael Show na ebi ke oute ko leka osalaki moi sortie médiatique moko pesaki conseil par rapport à prophète Denis Lesneng afingaki a insultaki na Delphine maman Blanche Tunasi. Bato ba appréciaki yo opesi ba verset biblique otalisi bato musuku to basengi obongola ta motemo yamba Yesu enfin kotikala na monde wana. Maintenant nous aussi sur remercier te ozongi lisusu na ba pétage na yo ya terrible ndeti yo kuto bato balobaka ke azanga papa azanga mama, cela veut dire mutu moko asila soni po azane na parente ana bato baotala ete azaka yemo na mokili. C'est pas bien moi babiloba loba ya bato ba rimero biso to lokota na banzela. Et à la réalité na binote vous êtes déjà des vedettes. Chaque vedette a censé à éduquer masse. Muto nyonso apparaîtra kana miso bato. Il faut éduquer masse parce que bato ba olanda nzela na ye. Lelo en absence ya Jimmy Bella, en absence ya Jael Show, conseil nini o bana o barozwa na internet plus tard. Conseil nini bana libota na bino, conseil nini bana bazokola barozwa. Ce qui un jour batali batie photo ya Jimmy Bella na musée, batie photo ya Grace Temo na musée, batie photo ya Karine Mokonzi, batie photo ya Jael Show. Bana bakotanga bino na histoire nini. C'est que na ba photo na bino na musée photo bakisaka bato buzoba, bato bayokisa Kongo soni, bango yoyo, bato babebisa éducation bango yoyo. En tout cas eza pasi. Eza pasi pe mawa. Tout le monde janvier leki na chaîne moko ya YouTube alobi oui, bavana na Kisinzora, bamona Jimmy Bella wazalaka wana, abengi Grace, abengi Karine Mokonzi alobi confirmer banjora ke na ndenge na olala na yo boye, ne to olala la sans contrôle okozwa zemi. Et Karine Mokonzi oseka. Donc janvier confirmer yango. Donc yango na lobi makambo tozo mono ezala mo makambo ya sikate. Batunde babenga obèse, ezala obésité. Ezala ngoka ba rappel. Parce que surtout yé na ngambo ya théâtre salamaka, to yé na ngambo ya YouTube salamaka, to yé na musique salamaka. Combien de chroniqueurs oyo ba animateurs, ba porte-parole, ba musiciens, ba lala na bona bandaku na bango likolo ke ça l'émission. OK vraiment boye et comme que non chroniqueurs atika la caméraman zombo à transport zonga alali a filmer. Et nous n'avons pas facilité à chaque fois qu'on a eu ça l'émission, à ça la émission sans affoutambo. Vraiment, ils a passé, ils a passé, ils a passé, ils a passé. Bandeko, ba youtubeurs, tout bon ni septembre na biso, tout bon ni ça ezali na biso. Na bi keza na ngo passé, malgré toujours le baboye, ba royoka na ngo. Donc malgré toujours le baboy bakoyoka na bango ngote bakosali lango pete mais biso tosala ni toloba kaka po ça passe. Yango félicitations à ba maman mami il est là. Félicitations à ba Marius Munga. Félicitations nanani lisusu na ba papa Bolo Abonzaka. Na ebite sona prononcer Congo bien. Félicitations na ba papa na biso za ba journaliste à sport
ezala bajournaliste ya culturel. Donc en tout cas félicitations na bino parce que bosala mosala moko eza digne et puis respect. nanu toyoka te mama mami elela bazolobela yaki alalaki na mwana moke bakangi bavideo bapiblie boye basalaka ndeni mpo bagarde réputation na bango bokokopie bango te. lelo oyo moto aza na $5000 moto azaka na $400 ana facilité olala bayoutubers ana facilité olala bachroniqueuse ana facilité olala bafille ya théâtre kaka kolala te mena telefone azofilme. eza monde eza réalité oyo bayomona batiaka mpe monoko abe kaka bango moko balesbienne bango moko bandumba bango moko bapede bango moko bandumba. Finalement eza mpasi non tomonaka chroniqueur ya pede azoswana na chroniqueuse oyo aza mwasi parceke baowelela mobali. mokili oyo mokili oyo vraiment eza pasi eza pasi eza pasi eza pasi. yesu tala bato kufela na ekulusu lumumba tala bato kufela Christian Malanga osala ino buzoba pamba tala bato lingi okufela buzoba baosala ete ya biso ete ya biso. En tout cas dossier ya Jimmy Belao tolingi sila papa Jimmy Belao avec tout le respect que nous vous donnons retirez dans le base oyo pour soigner pe réputation na yo. Tomoni déjà 1000 émissions esalami na kombo na yo na miniature pe ozali. Alors bana ya libota na yo baotuna papa sali nini baokanisa neti okomi ministre na par rapport à ba miniature nzoko okomi no ministre te nzoka nde oza cité na buzoba bamatio na miniature mpo na buzoba eza pasi. Merci botikala malamu bosabone bopartager boliker bozala concentré sur Early Chikeva Kimbangu TV bokomona ba news ya sika nyonso.